Bonjour, bonsoir, bonjour mon abino miso. Ici que Joami Biso partout dans le monde, na kata site kitoko les amis TV. Yemoko mon boss papi mon konto to kitia na kata stade de Martyr. Tozali bande à Martyr, le match makasi za match à derby, match à Renaissance contre Imana. Baza mama na mwana lelo zobetama tokotala nani wa kolonga tokotala nani wa kopola, c'est-à-dire na match à derby oyo ezalaka match moko ngwaku Renaissance alingaka te Imana gagné, Imana pas lingaka te Renaissance a gagné. Yango tozana ba supporters ya Renaissance awa tozoyamba bao bakolinga koloba ayaya bokoya koloba pona match à lelo tozana bata Renaissance awa pona bino boza 40e na kati ya classement. Classement, bon, le classement, si on a vu que boss en a celui qui doit 40e, mais tu as 18 points. Mais l'autre, au bête, pour te dire que tu as point, il m'a dit, ça, il est bien makasi. Il m'a dit, il m'a dit, ça, ça dérive à jeter. Score à combien? Score, le lot d'autopé, ça mingité, mais pour la biseau. Tant qu'il va vrai supporter 1-0. Ok, bah 2-3 mais 1-0 caradon. Moi na fibo msusu yeyo yakako papa olobate pona match. Combien pour le match hier? Pour le match lelo so ba côté Imana a rozoma 2-0. So ba côté l'été a 3 bords. Mais fibo boza 40e. Biso na classement. Na classement biso dans biso 4e, 5e de risqué. Mais elonga libabe yenem ndo timbela. Sema ya fibo to bona biso magele. Bo gagner na biso to ça magele te. Mais lelo, c'est biso de gagner. Même moral yo mo kata fibo rabazo toujours babi basa donc match ya kitoko. C'est biso de gagner magele za te. C'est bino bo gagner to robeta maboko. Eza bongo. Mais ba biso ba gagner bino batador bata fibo nde bo panza. Stade de panza te. Ils ont maramba balle, surtout pour les maramba balle. On peut souvent poli, pas supporter, pas bundater. L'on ne tous allés à tout le système ya fimbo, toujours fimbo zo le sous. Toujours gagner match. Boza 40e na classement. Biso, toi on a 18 points. 18 points 40e. 7e. Là 7e na championnat. Ah, mais ambiance à fibo ezate tozana nanya. Bon ambiance ya nango. Donc ambiance nango lengi nango kota na kati. Yo tantina. Yo mbalo sombo na bango ayo. Oya ningisa ka stade akanga stade. Ayo. Ya iloli. Ayo. Donc na minute oyo match ya na kati. Donc match ya bien. Bele ba omona bilenga fibo. To matape na poto. Mais matin pas na poto lelo soyi ba chebi bolo batali mbongo. Ba rocha été. Matape boulot ba rocha habité. Donc match ya bien. Ya match lelo ba mona. Surtout ni bango moko ba voisin. Est-ce que match ya ndeni ba ko lobate. Mais ba bika ba ogani. Ba lo ba ba cha combien? Kaka ba ko gagner. Ba solo ba ko loba mais ba so banga. Lelo ba bunda te ba buka roboter. Mais c'est roboter lelo. Ba supporter lelo. Bozoka bata Renaissance ni bazolo ba babuka roboter, c'est-à-dire bangonde trop cirque ba oza 3 points lelo ba roboma mama na bango dora to kata pe na ngambu ya dora pe poto zwa pe bana dora pe ndenge ba luka koloba pe fibo misusu yeyo fimbu toujours ouais neto ebisaki biso tozo continuer toujours kaka toza sikoyo na ngambu ya bana dora babi bana batona mbongo batu balata kitoko mikolo bakangi Ajax toujours yaya yoza mutadora Ajax libanga boza 40e place a toza 3e place asko bozo beta na mwana na bino bebe na bino fibo bolobi nini etanke bino batu ya dora fibo za bebe na nga na ye apona gagner 5-0 na beti na ye na beti vite na beti mazi fibo za mwana nga lelo na ye pona bete 5-0 lelo ana stade akundama lelo fibo akundama lelo tozo kunde pe kaka lelo boza sir na matampi ndenge aza bon toza 5 matampi aza bina file na lepo babengane mpona bina file dora komona il a joué Busquets dora vini bongonga zana soso ya bade poison kuna pena 5-0. C'est-à-dire le match est normal. Match est normal, 5 buts à 0, 3 buts à Vini, 2 buts à Koné, match est silé.
Ça va, tozaka toujours toyeba après match. Banano ba osimba coupe, banano ba gagner pour ça kitoko. Merci père, grand journaliste na kati ya Congo, merci. Elengi kitoko nde toyebisa biso to continuer to tambola kaka toujours pona otala ndenge stade ambiance ezaleli. Toyeba biso nyonso awa banano ba gagner na banani oyo ba kopola. Match ezo continuer toujours. Merci vraiment na bino tout bato boza vraiment na sima ya site oyo les amis TV. Yemoko mon boss Papi Mokoto, Yemoko le grand caméraman héritier ou asimbi caméra vraiment toujours tokobando zwaka ambiance tito aussi ça na suka. Ouais, tozo continuer kaka toye koto yo kota bana fibo babi fibo nde moto eza na temps yango nde zongisi l'équipe na sentiment pe na elengi nango. Yango tozana les grands animateurs ya fibo Babi Nyongwa Mapa. Bonjour papa. Bonjour les gars journalistes. Tous en a katia wa match ezo beta malelo position fibo ndenge. Position kitoko par rapport à fibo et pendant détermination le faut arracher 3 points na to kenango pour ça bientôt on a 21 points. Boza 40e na katia classement. Bon la classement pour le moment si je crois bien trop à la 5e hein. Nous à 5e. Ceux qui n'a pas sanité. Mais matin pas zo yamba lelo vraiment. Nyongwa Mapa risque était na poto. Bon risque ça parce que nabi que là il m'attend puis ça grand gardien oh tu es bango. Mana kuna babi okola. Kongo abata makelele. Azamo na botaye. Na botaye, na melisa libelle. 8 matchs. Qui a gagné c'est qui a gagné la poste a gagné. A gagné lelo 2-0. A gagné la soka la lingi. Ola lingi te. Ola gagné ngai azonga mutu akoma. Boza 40e. Biso. 3e. L'état match belé. Hein? Il pas gagné ngai. Hein? Il faut que la yokele mawa. Il fait très impoli. Dans le bet les gars c'est robot. Mais bango ba lobby ke bino ndebo panza robot lelo. Ah. Fibo ba bi ke do rande mu de panza. Ngala lingi ba boma supporter na bango te. Ba boma supporter. Ba boma ndeko la bango te. Mutu ya kufa aka congolais. Match ici dans la première mi-temps. Ah. Oti papa lobi match ici la première mi-temps. Ngala lobi ka mula ebeta ape fila ka. Lelo fini la récréation. To beta bango. On ndenge sa bongo na Sioka, Bakabosa Kitoko, Azala Poto, Ana Moutoua, Longo la fois par Mohamed Salah, donc on a Moutoua, Tebina Ibanati. Mingi Yolobeki. Donc, on aura deux. Yosa Fibo Todo. On a Fibo Yamakila Tinabo. Le Togo Maé, le Venato là. Nyongwa Mapa, moi louange à ta animation, mon tant que aux animateurs. Oh maman, oh maman, Fibo est ça compliqué. Oh maman, naissance, Fibo est ça compliqué. Voisin, on a fait ça, il y a pas ça, c'est ça compliqué. On deuxième chose, au télémino na quoi, au salino le côté, na pesa yo farane, na pesa yo orange silibe, na pesa yo silibe, yumano kaka na pesa yo silibe, Allô moi la renaissance le qui pa Congo, renaissance pour ma bango, sangisa bango, quand minga kolobate, bino tout boyebi o passe conteneur ba créateur avec Nyongwa Mapa yemo donc toyemba mais lelo tozoyemba tis mais notre ici là. Merci beaucoup là-bas la fille pour arranger tout mais moralement ça D1. Pourquoi Nyongwa Mapa? Ah bon, Nyongwa Mapa est sinon on va sinon parce que au défarama Nyongwa na eza donc eza ba million pour ça le foot en le faut sanga na ba pays. Donc yango na ba pe sanga Nyongwa Mapa abina lopele. Merci Nyongwa Mapa. Dora, yo pas animation. Ya minga beti ya lobate o imane kiba makasi imana matiti mabe wa mwana biso ebika ne mama bima kagenda wenze esenga ela mwana lo mwa muke yango na ele ma dole na fibise dole amelise dole ya dole yango na nango de maboko amela yango na amelise dole mais ba ibo matampi bite alo kwa te ye uda wana gardien mo wa kontete ye mo mona ka signataire ne o mona ka azoba bina ye ankesa na ye banze monya sika bobongisi pour la match lelo ya match lelo nzembo wana ngo de kitoko toyebisaki bango biso bakolo imana bango bayoka kite ba
Dering, allez-y. Benda bango, bah. Bango bayoka kite alekanga bango, bah. Banga imana. Banga imana. Je sais bango, bisone bakolo mabele imana nde ba imana matiti mabe. Bana basabana, munoko ka ebele basabana. Basoka debo, to fibisera, to melisera dole kaka. Ya minga lo ba jamela ka dole, bo sara kalme bana de wa kalme. Équipe ya ngo bien match ya bien. Wa mwana biso to melisera dole, minga lo ba te merci. Merci tozaka toujours. Toza toujours kaka na kati ya stade Martyr bino nyonso bozolanda biso bozoyoka ambiance ni eza a na kati ya stade oyo tokoyeba après match banani oyo bakoganye banani oyo bakozwa 3 points toza na biso nzoto na nzoto toujours na kati ya stade Martyr awa bokomona bana fibo babima tampi ndakangi mutu akotia bango biasa te bana dora pe babima tampi aza na mbwa bakotia ebi yango wana biso tu toza awa tokoyeba nani oyo akoganye po azwa 3 points biso nyonso tokoti na stade merci na bino nyonso bozalaki branché na kati ya site kitoko site na bino bolingaka mingi les amis TV ye moko mobos papi mokoto bomoni match ndenge leki bomoni ndenge équipe eganye bosepeli bino nyonso. Merci vraiment na bae nyonso basepelaka na nga tonto Achar remarque na bino na sepelaka mingi ya kobenga nga na plus 243 89 91 69 646 plus 243 89 60 91 69 646. Merci na bino otu bozalaki malamu bambote belé pa Landrine Mabasi motema nasi Mabasi. Merci na docteur Gouden na pesi mbote sikozali na famille mobimba mbote na bino. Merci à yemoko tonto Pati Maïbouk Patrick Mabouk motema bebina tokutani à la prochaine. Merci na Meje Lokwa bye.